Ba blessé de guerre biso ezali ba soda bazo ko bunda pe ba baby sinzo to na bango pona ekolo. Lelo boy ba kipaki bango. FARDC et kanisi ba blessé de guerre nyoso na kopesaka bango esika wapi bakotonga bandaku po na batambola bitambola tambola te bisenga senga te. Yangwana direction générale du service d'action sociale militaire oyo ezalaka na se ya po makelele basalaki visite monene na cité de la Grâce oyo ezali site bapesi bango po na batonga bandaku. Ezalaki liboso ya général Mufundenga na équipe na mobimba pe liboso ya inspecteur provincial adjoint colonel Jonas Kanakange. Boka général Mufundenge nenga sololi na ba blessé de guerre. Nazo kanisa même kotambula na ville il faut ici là. Ce qui biso tozo tambula côté oyo tozo sala misala na biso iza bien kolekana kotambula tambula pamba na ville. Na yebisa kabaninga na ngana lobitala musala oyo iza musala moko ya makasi. Tongo mokomona na ukobi poko muninga na baba yake na ye ase akatani luboko. Mususu akufaki. Iza musala moko munene koleka. Na mundimi ali boso asande soda. Ya solo ba blessé de guerre bozali komona oyo ba kotaki armée bazalaka ba blessé de guerre te kasi na souci ya ko batela ekolo ba sobaki makila na bango pona kime kotala mboka yango ba koma ba blessé de guerre. Tala idée ya kopesa ba blessé de guerre mabele ezali idée moko malamu kasi bandeko bazali kosenga se financement to pe ba moyen pona bakoka kotonga bandako na bango. Match betami bien.